Congo France. France.com, site ya Solo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde sur www Congo France, le meilleur site d'Europe, parce que nous revenons sur une actualité, l'actualité qui vous marque, et bien tout ce qui vous intéresse à travers le monde. www Congo France, le meilleur site d'Europe. On parle aujourd'hui na mwana mboka prophète Ngefa ou Azali Monsali Nankolo, mais il faut savoir aussi dans un moment où Azali crucial, la moment où makambo ezali kotambwisa to ba attention batoza un peu na ba mbutu il faut que le bakoye bapé côté ya basala nzambe nzamba lobi nini makambo ngo ezali ndenge nini po makanisi yango ezali kokende na moi ko bangi mingi parce que bientôt eza date moko bato ebele bazali ko banga nzamba lobi nini parce que le tozana ye to remeka ko solo anaye. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour journaliste nzamba pambola yo na koya malamu na kati na bureau yo potolo ba makamamboka omoni so tolo makamamboka te tout ça na mboka mususu te journaliste ozomona ça c'est notre patrimoine eza quoi ilango nzambe apesi biso eza quoi richesse nzambe apesi biso eza Congo eza Congo papa to na mboka mususu te na ba bana poto kuna mboka na bino te ato bazana États-Unis mboka na bino te mboka ya bakoko na yo mboka ya ba mama na yo mboka na biso na Congo démocratique ezali yanga ya yo pe ya ye. S'il y a un problème na kati ya mboka il faut tolobela pour to ko perdre mboko yote parce que mboko ezali eloko ba simo kimbango atikela biso ba koko batikela biso et puis l'héritage na biso pourquoi toloba so lobi yango to memingam non nous sommes là pour na koloba makamba Congo pour to ebelo ko ne kolela lobi on nzambe akoloba. Alors ndo lobi ezali mboka na biso nyoso pasteur Ngefa lelo il faut loba que ko banga pe ezali ebele pa ba congolais ebele bazali ko loba lisusu makambo o bazali ko penser te o bazali ko mona bazali ko banga. Est-ce que Congo vraiment réellement sur le plan pratique ezali ya bato nyonso to et comme on dirait moi pour na branche moko ya population donc monsieur le journaliste a bisa oboy quel est le rôle d'un prophète? Un vrai prophète dans le combat qui n'a tant difficile na kati ya mboka nzambe azali ko révéler prophète pour la nation pour le bakonzi. Le Congo on n'a pas les hommes de Dieu, nous avons les hommes corrompus. Alors le combat on bazali corrompu le combat on bazali corrompu bakolo ba eloko moko ya maloba te mboka le Congo na 80 millions d'habitants. Et ça que écrit moko ya 300 400 personnes ba décider répondre à un continent le Congo non mais rôle sigo lobby bato parlement il faut bango pona rôle à parlement bango ne bazo présenter sa population rôle à Séné zani Séné kufa parlement kufa et ça là comme ça ko bakati nangote quelques individus bazo jouer Congo en otage pona ba ko comment bilanga na bango ko ba individu ngo tongi to ba d'abord ça ba nani o ba linga so Congo lelo en otage mais un peu majorité présidentielle opposition d'amis balé tomisato rassemblement opposition Tshisekedi MNC na ba kutu mosusu na moni ba pratique ba jena bango non ba biso to votaka bango pouvoir frère eza maboko ya peuple bang pouvoir na maboko na bango te baza makasi te bazo kombrouiller peuple congolais et pas na bango so kesi koyo okuta 20 et pas na bango so fungola okuta nyama et pas na bango so fungola okuta mbisi et pas na bango so fungola douce bazolia biso to lia par des messages. Le peuple congolais oyo mabele na biso richesse na biso mboka na biso moyo ya biso na poto l'hiver grave biso tozoko se réjouir na moi papa mais to comment lire des messages soki balambi biloko lelo to lire après 3 jours et c'est nous qui souffrons, ce n'est pas eux mais bazo na kombo ya population ya peuple nous refusons. Moi en tant qu'un homme de Dieu m'a dit moi comme ça là na butunda mazo tazolela na pesi bino richesse na pesi pays moko na monde na 132 richesses non exploitées et ça c'est Congo. Le Congo c'est le paradis du monde. Congo c'est paradis du monde dans le Congo et le pays le plus souffrant du monde c'est Congo.
et tozokende wapi soki lobi biso totelemi te papa tofungoli miso te toloba na bapoliticien wana non stop nazoloba boye même na pouvoir stop même na opposition stop même rassemblement Tshisekedi stop même basoda stop. Côté stop na batu nyonso. C'est qui aujourd'hui doit prendre le devant pour na makambo ya mboka na biso pour 132 richesses on a exploité. C'est peuple congolais mokolo pouvoir. Tu n'as pas vu na lobby président ya président Antoine Zaraki na Brésil élu démocratiquement. Peuple a dit non. Au moins na Corée, moi si wana élu démocratiquement peuple a dit non. Hein? Pouvoir les gens na boko na bango bazo tout à tolo te. Hein? Opposition moko ba mbrouiller. Opposition moko ya ba na yebite. Obi rôle opposition hein. Il y a parti politique hein, conquête du pouvoir. Mais na Congo ils ont conquête du pouvoir te. On mbrouiller les gens na tongo afingi. Ne basaki Mobutu ba fingi Mobutu na tongo na poko ba dollar. C'est qu'il faut Kabila. Na tongo ba tellement Kabila na poko ba ko 4 nyango. Et c'est nous qui l'opposition qui prépare les 19 décembre à très tendu. 19 fois ils ont côté aux kanisa wana. Ils ont maloba la négociation bazo solo là. C'est nous les perdants peuple congolais. Yoka ça le 19 l'apocalypse, je te dis en tant que homme de Dieu. Ça il me boule les ça 3 jours et le pouvoir a en place parce que pourquoi un bon guerrier un bon général, si on a un plan de guerre, et qu'on réussite, plan de guerre, bah bon, bah, les 19, on a pouvoir en place, Azana Basoda, 10 000 chiens, hein, Bamboua, on a comme ça, on a pour Bango, na Kingo, oh, bah, yé, baza partout, mais bien entraîné, police sont entraînés. Division présidentielle sont entraînés dans Yango. ANR, service en place, bah s'entraîner bien tout. Bah ma moto, bah camion, bah mindou qui bah ni n'ayé qu'à Yango. Toi tu quoi un pauvre population. Oh bah ça n'est l'autre côté. To kufan zarakala. Parce que tu dis qu'on a des délestage. Les autres ont trouble, lobby nzalé, tu as sur la copie. Yo kasi va aussi la face nango non plan ba bomba kayango. Et le problème du Congo, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas MP, ce n'est pas majorité, ce n'est pas opposition corrompue, ce n'est pas des pasteurs corrompus, c'est un problème spirituel tout d'abord. C'est un problème spirituel. Il y a un problème spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a Senko. Les gens vont reprendre ma solo na Senko. Êtes-vous satisfait au moins? Problème spirituel est Zanini. Tango avant 1959. Tango ba Belge Bayaka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakouta ba chef coutumier. Ba pesi ba mungwa bilamba. Ba chef coutumier, ba teki ba pesi Congo. C'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. Au moment na mundele ya pamba. Hein? Motoko indien yé, moi souki lokola ba boakeli nyao nyai mai. Moi nyao mukeso ba boakeli mai. Moi souki ba yé opeta leki pona nini? Opeta leki pona nini? Azoya boloba comme patron. Pourquoi les Congolais vendus depuis avant époque coloniale. Hein? En Afrique du Sud basala ki yango. Zulu chef Zulu Nkata, où est les armes au pouvoir? Clan naie, personne qui m'indère tekaki. Bango tanga ko réveille et yé pas na bangabino, ils ont récupéré le pouvoir. Hein? C'est un problème spirituel. Indépendant de si mindele basu pouvoir na bango. Bandi ko bidon la Belgique ou Belgique tonga makina banderche sa Congo. Alors, baba tika na toto avancer na Congo. Bazongi awa, Mobutu a du pouvoir. Mobutu aye oyo monaka na sele oyo batombola eloko ya mulai ko un peu ezaki un peu bato bakunda bango vivant wana. C'est toujours un problème spirituel et l'on a noté et Kabila le père na génération de même bon voûtement ils ont les capacités peuple si ma paie sur tricot ma paie sur 1000 francs yebela oumela salela. Ce sont des problèmes spirituels. Et peuple les a se retrouver tes papa. Peuple les a to sengi na ba vrai politicien ba sala motema ba banga nzambe. La crainte de Dieu. Somme 111 verset 11 c'est le commencement de la sagesse. Hein? Ba tout bazo banga nzambe te papa. Et de l'opposition, et de la pouvoir, et de la tout ça. Olobi na 5 ans. Je ne refuse pas. Mais c'est quoi le premier dialogue? C'est quoi le premier dialogue?
basololi bakamati bapesi président Kabila 2 ans de pouvoir et puis nga nasakolaki yango na bi élection ya 2018 bokotala yango basigné baccord tomonaki bakamere tomonaki barugwesa barubero tomonaki bango nyonso wana batelemi ya kamera kaza comme premier ministre rien makanisa bato nzambe etamisi badi banga. Alors 5 ans abimaki mpona nini? C'est l'église yango nabiki mboka ezali mboka bamvutema 5 ans abimi mpona nini? Les 19 bato bakufaki na carton jaune tolela bango 5 ans azongaki lisusu te mapapa qui trompe qui? Galate 6 de lobby. On ne se moque pas avec Dieu, mais nous les Congolais nous moquons avec Dieu. C'est que l'homme aura semé le moissonnera. Yobi m'a dit pour Makila et Batou Koufaki. Tant que Makila Batou Koufaki, Yobi m'a dit ok. Tu sais qu'il dit Aboyi. C'est aussi initié par le chef de l'État. Demande à chef de l'État. Na demande à chef de l'État, sauf que Aboyi est là, non, n'a été qu'à la non. Oui, n'a été qu'à la non. Ce sont les autres de même plumage. Bate Kindo qui va sommer Nganga au Salinine. Olongoli Saint-Pierre, Bilamor, Saint-Paul, Salinine. Et là, comment ce sont les embrouillés. Demande à chef de l'État pour l'année. Premier dialogue. Chef de l'État. Et 5 ans sur le Cambouana, les Sunakat. Ce sont les traîtres. Catholiques qui vont traître depuis longtemps. Et comment je te dis, frère, Badi Bangandi ne doit pas travailler. Donc, le nommé Premier ministre Moussoussou. Mais au même 5 ans, rien ne doit changer. Kabila reste en place avec Yanné Naye. Qu'est-ce que dit Nzamba Lobi Nini parce que vous êtes prophète pour Kabila? Nzamba pour Kabila Lobi, c'est clair de Krenaye, pouvoir Cécilie. Même pour passer 5 à 10 ans, c'est fini pour lui. Mission Nzamba Tindaki Kabila et Koki. Kabila, Tolo Basolo. Mboka ezaki opanzana asangisi yango eza mission liboso. Deuxième mission ya Kabila la modernisation. C'est le seul président qui a construit la République. Il faut dire yango tolo bakama mabete, c'est le seul président qui a construit la République démocratique du Congo. Kabila. Troisième mission, c'est le président Batondi Kolekaba na mboka na pouvoir à Kabila. Cinquième mot, président Bomi Batonen Nzala Koleka Mokili Mobimba Tetchopi, hein? Na Batoya Kamichopi. Ezali Kabila. Alors il a sali Oya Koki qui dit Kabila. Nzambe déjà tiki pouvoir, c'est fini. Oya un mandat à ça il a 18 ans. 3 ans il y a papa naye, il y a Oya Salaki plus 15 ans naye et c'est fini pour Kabila. Hein? Que l'internet sur le banaye ici, même Bossalibo Matabo qui c'est fini, décret Nzambe et ça irrévocable, mais vous allez 19, vous avez Kabila au pouvoir. Quand vous croyez les 19, les 20 au pouvoir, vous êtes trompé. Vous avez consommé comme ça. Plan à Congo, c'est Dieu même qui connaît. C'est Dieu lui-même qui connaît. Je te donne des versets bibliques. En 2018, alors, tout le 2018 n'est planifié. 2018, il y a quelque chose au Salema sans que ma cambo est à la Katinamo. Je te dis ceci. De ton nom 29, bref, les choses cassées sur l'internet, mais il révèle ce qu'elle a serviteur. Et Nzambazoro ba sous souboui. Na 2 Corinthiens, na 2 Samuel, verset 2, verset 5 à 16, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. Hein? C'est Dieu qui donne, qui a pourvu aussi. Voyez-vous, la Bible est trop claire. Nzambi a pesi bango, a tomboli. Et Nzambi l'a rejeté. Mais tout sur le Makamususu ezali déjà nakati ya gouvernement na biso, tout nakati ya autorité ya mboka na biso, il faut les dire que ba misusu to ka baza ba homme de Dieu, ou comme baza pasteur, azanani ba kena pe église. Mais analysons un peu. Maloba Oyo, général Célestin Kanyama a outuko loba récemment, avant Okende, to avant Bima, tala elongi, to photo. Il y a moi nana auto ya maman na yo mosali anzabi vous comprenez iko lobelo nini à ce net moment. Non, la vie d'un homme est sacré. Moi-même j'ai suivi ça et en pleurant tokolé la bato na Congo balaboni. Tokolé la bato na Congo balaboni. Les gens meurent chaque jour. Ceux qui ont la Kinshasa okufate kena na Ituri, kena na Butembo, kena na Kivu. Un général tika la na musala na yo oza politicien te tika ba politicien ba sala musala na bango message wana eza message ya malamu te avant bima le 19 au tali photo bande kona zo la sancho bino ozonga te on va tuer les gens
Yo kasi population au kani bango bango se laisser faire. Comment besoin de la guerre civile contre Namboka, un message Nabino très méchant. Hein? On négocie avec la population. Moi, si je négocie à Kanaye, Bana va négocier à Kanaye, moi, c'est ça faible. Mais elle a toutes les stratégies à quoi ça m'a dit. Hein? Baba, tel message n'est pas un Zambia qu'on se perd en bateau bozo bomawana. Ataba kangi bino awate. C'est payé sur binote. C'est payé en Zambie. Makina Zambia, c'est sabinote. Hein? Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Nous condamnons de tels discours. Et puis, le discours, on a un mingi. Et pas il y a majorité. Hein? Tant qu'on a mon qui va tout le monde va sali boye. Biso boko mona to ba sali yango. Majorité bino ozana pouvoir boko landa opposante. Opposant boko bazi. Et puis opposition ba na mbongo te. Bino boko gérer makambo so na mabe na malamu parce que pouvoir wana hein est crédible. Hein? Azoko papa. Hein? Au moins bato ba kwesi Kabila na pouvoir na bango. Kabila zana bato ya malamu wasaka na bango te. Parce que qui a trahi qui? C'est entre Kabila, le président Joseph Kabila, collaborateur. Ce sont les collaborateurs, les chefs à Salakate. Même aux PDG, ils ont dit Kabila ne Salakana va conseiller. Ce sont les collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui ont trahi. Premier collaborateur qui a trahi, c'est Kanapasi, moto cravate rouge, matata pon. Na mona, moto na monde, c'est banda, rouge, c'est ça. Rouge, c'est le sang de sacrifice. C'est matata pon. Il est là. Sans inquiétude, sans gouvernement, sans ministre Zoyer, sans quoi. Il est là. Il est là, c'est matata pon. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Bazoyer? Matata pon. Ma économie mon tabomi en onen. Mon budget na combien? Est-ce que mon site a tiré budget na combien? Il y a tiré budget na combien? Le $, comme na 13 000. Salaire na $30, na $40. Peuple les ont souffert. Na base 4 nango. Soit qu'il y a hier, il y a d'autres stratégie. Papa, makamambo ko za Kabila te Macron Troïka. Mais ce comment il va tomber ça to basanga on va escroc. Troïka te centre ba escroquerie. Troïka est centre d'escroc. Et puis chaque temps, on compte $50 000, $50 000, $50 000. Jamais dans mon premier ministre, sans gouvernement, à ce conseil des ministres. Car Troïka. Nana quoi ici Congo lelo. Stratégique. À ce moment, Youmanaye. Peuple congolais, Youmanaye. Maintenant, pour calme, il commence à travailler. Badi bangala salate. Badi bangala simple wana. Gouvernement zobimate. Et motuendenge wana. Hein? Ce n'est pas Kabila qui a trahi la République démocratique du Congo. C'est leurs collaborateurs. En tête, c'est Matata Pouyo. Avec tous ces individus. Alors, Monsala Nzambende, tu comme presque na souka entretien na biso, tu comme na biso na temps il faut tout analyser. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi wa Mulumba a sali 52 ans de carrière na politique sur le bito bando calculé pe batan o yaka bazaki na lazaki lelo na Mobutu azaki na avant bien Mobutu toi azaki déjà na kata politique a passé dans l'opposition, azaki toujours dans l'opposition na Kabila le fils, opposition na Tilelo, opposition 52 ans au total na kata opposition. Point de vue na Rokozani. Point de vue na ngaite, autour na point de vue en Zambie. C'est un embrouillé. Parce que rôle est à parti politique. Rôle est à président parti politique conquête de pouvoir. Il y a une mission de Zambie qui est embrouillé. Mais qui a donné Mobutu 6 ans de transition? Ce n'est pas Tshisekedi Nabino. Les lotés, n'a encore daté, Mobutu a nommé, a barré, a nommé. Ce n'est pas Tshisekedi 2. Kaka Tshisekedi doit toko kota kuna na kachachi to kanite kaka Tshisekedi bayoki si manangwa zuzu catholique azonga wana ye wana azonga na batone mais papa tozoke ozomona ba vieux moko bazo mbrouiller ba peuple congolais mbongo ya zwaka zo tonga ba étage wana azwaka wapi mindele bazo pesa bango mbongo pouvoir pas pesa bango mbongo parce que loi moko za mboka na biso il faut futa bopoza mbongo alors bénéfice à peuple zani. Et ma peuple bazo kufa boye dans le vide na bozoba na bango. Yango Bible lobi AG 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le peuple timbeli bango. Tu sais que d'accord tu wana. Qu'est-ce qu'il cherche maintenant?
azwa moto mosusu balongola badi banga batie kwa premier ministre ezaka parce que mboka yango ezaka ba Tshisekedi Mandela kufa Afrique du Sud etambola te papa alongwa mpe na pouvoir Afrique du Sud etambola te soki Tshisekedi alobi te mboka ekotambola te soki Kabila akei mboka etambola te avant Kabila Mobutu adirige l'opposition na ezo peser, il faut le dire, sur azalaki te. Quel est l'opposant qui va peser à son pesaka faulu mpe apesaka attention faulu Tshisekedi abetama faulu wana ozomona apesaka bamoki mpe bapesaka ozomona moto chapeau rouge nani wana Frank Djonga apesaka attention ba Frank Djonga na bapesaka non tozali tolingi santé tolingi to Congo bato akufaka mikolo nous cherchons la paix ezali mutu moko même nzambe na lola ablokaka mboka mpona kopesa balwa ça nous refusons toyebeli ya Tshisekedi nakopesa exemple il était akendaki poto ntango azongaki awa bayamba mokonzi moko boye te me bayambaka Mobutu sauf Mobutu toloba vérité auti kuna Genval moto abengai bango nani mindele no bapesa bango mbongo to bapesa bango mbongo te mbongo pla basalaki yango te bon tango Tshisekedi azota na Genval ayaki na avion nani jet ya Moïse Katumbi bon siko bango ba préparer ne Moïse Katumbi comme président candidat na bango osomona ke mboka ba traître toko tsukala wapi papa toko tsuka wapi toloba te non fini l'histoire peuple congolais pouvoir siko na maboko na ye nakopesa exemple mosusu bato mosusu bakoti na parlement wana baye fimbo ele bango bakoti babone kozwa papa pourquoi bozo escroquer bato na kombo ya peuple boyebeta prière okitisi attention na peuple te mai ya pamba komela peuple toyebi yango te papa mosu ayendeko bazila koti na parlement soki nakei nakolobela kati na bino biloko ya mbwa soko le prépare mbango kiu. Même tous ces journalistes là, ils préparent aussi bah, dans le Parlement. Tika ba politique ba sa musana bango. Peuple congolais lelo, azaï veillé. Peuple congolais lelo, azaï monta ko kosa ili susute. Pouvoir, ezana bako ya yo, ya ngai, ya ye. Ezana bako na biso. Toi tu pouvoir na biso ya biso. Vous le pasteur, tout ce qu'on a basali en colopé entre nous soit dit. Hein? Question EP. On va aller sur l'auto sur le rat. Je suis là, question réponse. Question réponse. Na bangi na mutu. Na rokyo kende. Kende na yo, tozali? Pasteur, na kota na case na yo. Kota na case na ngai? Kota na ngoko? Masolo na ya ba pasteur pe na kati église. Mon bilinga ezo kende trop à pasteur. Bilinga eze belé. Ba pasteur ba kota na escroquerie et belé. Ce que dit la Bible, Matthieu 24, verset 24. Il y aura des faux pasteurs et les faux prophètes. Ils sont là. La Bible est claire. Bah, église de la COP. Hein? Mais basé dans la vocation. Moi, je te donne mon exemple. L'église de la Moutambon Gazate. Moi-même, je marche à pied. Mais moi, il y a mouké au bakabela kanga. Je viens avec l'argent. Nandako pour na pesa na bolo bazan église. Na pesa na ba musicien na ngai. Na pesa na bato bazangi. Et je rentre dans la maison, mes réduit. Dieu m'écoute. Yo kana bisayo. Vraiment la case makambo oya yonde po avant na yamba obwe. Na sala ki moi, to sala ki moi enquête moko. Ça l'enquête. Ça que na mali mbonga président, ya pouvoir kuna loba. Hein? Ça l'enquête. Na loba. Loba na yo, oza libre papa. Oza libre. Makambo ya yo na église na makambo oya yo moko elekaka. Loba. Oko loba na yo. Vérité loba na yo. T'es tout sur la bonne na son air mo. Ça va. Tozali papa, yo kana bisa yo hein. Moi je suis propre. Soko yo ka bino la journaliste pour piéger bateau. Film manza me kolia yo. Ozoka? Combien robanga sous pasteur? Nazo bisa yo kanga. Tango bazo kabola mbongo ya. Eza entre nous tozo solo la. Yo combien au solo. Bangi sanga moto bangi sanga ngai te. Na langwa Yesu. Na langwa na mela bangi ya Yesu. Moto bangi sanga ite papa. Ozola nanga. Dani boko metula mi omola makambo. Na kimia na obi to pasteur to kitamo muke. Namoni eza côté mo pasteur okoki so gérer monter. Ba bisinga comme je profite à cette occasion là saluer motomoko bien motomoko douce motomoko et ya sala rango bien Dani Bokombe Tsunami na PCP Mbote place Azali.
po ebisinga côté wane comme ça ba tout mutu kilaou pour la moni pasteur entre nous pasteur entre nous soit dit makambo oyo ya bino basala nzambe mingi ya yo ba tekela nga pe disque pasteur disque ni ba tekela ki na ibi mbongo na zambonga gouvernement na botra basi ya bato na melaka bangi na ibaka ba drogue non moi je suis propre soki nazo ganga bona mi ebingai soki naza propre te na oganga te papa bako misanga si je suis magicien ndenge na telemelaka ba passer bako ibisanga soki nazali ya coopérant bako loba yango visa soki ba condition te za lokuta ngai na problème papa naza moi propre muke na banga kanzam non soki na lobby remettre 3-10 personnes juste devant dire autre chose mais na banga kanzambe muke na banga kanzambe nazali moi propre par rapport na misalo baninga bazo sala papa na banga kanzambe na d'ailleurs naza ba bon conseiller oyo soki na ngana meka keloko boyabi vekeba nga meka loko bokeba nga corruption ya combien kota déjà likambo on a loba ezali likambo ekota esalema pe ba yo tekela nga yango ba tekela lobate soki ba tekela yo lobate likambo ba tekela yo ka nga na nzambe na yebi eloko te oyoki oyo ba tekela yo nga na pasteur parce que biloko baninga nga basanga na sanga te parce que ka oyo ezala ba ikiri ya bato oyo balia mbongo ya gouvernement ya makasi na tango soko pesa mikro koloba te na pesa exemple Luka Mukuna na pesa exemple Luka Deniles na pesa exemple Luka Ngalasi na pesa exemple Luka Ngalasi na pesa exemple Luka Walo Muchinga na pesa exemple Luka papa ya Moluba nani oyo Maurice Mbi na pesa exemple loba na Sikatenda bakoloba nena zo loba te ils savent ils savent parce que ngai nde mutu na betaka bango na ba loge na bango na makambo na bango parce que na yebi yango parce que na tango oyo zo benga prophète de la nation c'est le moment ko ba plan mboka tala nzamba lobi boazo pourquoi bazo lo baté balé biloko ya mboa préparer mbango donc ça va pasteur na rolobelo ngo donc muna to comme déjà asuka muna l'artiste ndé to comme déjà asuka mon boss je suis Didi Dipumba alingato sala ngo boye bien na moni tokisio déjà entre nous les rubrique asuka oya biso to passe moi trop ozoma zo to kana journal on a veste longoli veste parce que passe l'équipe moi comment il a veste ça émission na veste ça chemise et là passe mboka na lo bana lo baté papa passe biso do souffrir nanga ina do souffrir devant na poto. D'accord. Alors, pasteur, Ezaïka juste, Motomoro Alingak Aïbsekinga Naïbisayo, tout simplement que Azara béni parfois, édifié sur Orlandayo, et puis courage pour la lutte nayo quoi. Na makambo nzambe na côté et puis tout. Voilà. Et là on a ngana bisoka yango wana. Yango tokisinga. On va bank sanga muta bank sanga ite. Papa solo. Oui, vérité, papa. Il faut les hommes de Dieu doivent parler la vérité de la part du Seigneur. C'est comme un journaliste. Vous êtes comme procureur. Quel est le rôle de procureur? Celui qui cherche des infractions. En ce moment, parce que ceux qui ont dit propriété, osopani esili lokola ngai moko na nzambe na ngai oyena bilo nango kuti yango lixite nana mutuka te na loko te je suis libre mais là on a pesa a pété azo ngaka bilo na se ngana passer na papa Wemba prophète papa Wemba nga yenda tikela ngama idéologie wana a pesa ngam bongo te mais tikela ngama idéologie wana on se comprendre ouais prophète même papa Wemba même papa na mwana na ngai na liwana ye ki a muta prophétie nga mbala simoko ya. Est-ce que ma photo est allée là? On a bilé zate na laksayo zo sambela na zo bénir ye ba Bologna. Ba zo sala ba fuga mino tshaba ngoma boko na prêtre. Oyoki yango moni prêtre na ngai moye bato balinga ngai ezate. Eza papa, ozo mona Congo ezali ya biso. Congo ezali ya yo. Soki to lité na Congo te, moto musa ko lité na Congo azate. Oyoki papa, parce que Congo eza un patrimoine ya mboka. Yo zo ni ma garde corps na ngai ya vandi. Banda tonga lete. Ako sepela nga. Pourquoi mboka mabe non et mboko ede fakali pana tongo na poko bazo mbongo ezali Congo
Hein papa, yango tozo lité parce que système moko elongwa. Ban to biso no bakina bana Mobutu. Mobutu bato na ye, système changé te. Mobutu a 4e plus saison de soir. Tozo mona kenena bentere sikoyo, kenena memiling ngana zotoka. O mona ba sakana mbongo à l'état, nous refusons et nous refusons et nous refusons. Pour le Congo, nous sommes prêts pour un sacrifice. Oh, yoki papa pour le Congo, na prêt il y a pour un sacrifice. Et puis la vérité, rien que la vérité pour le Congo. Prophète, comme Nasuka Nabiso et Nasuka entretien Nabiso, mais question mon cause avec Nabiso Koyeba, Lelo en tant que prophète, ce qui balobi yomoro d'abord personnellement, osa naba message ou à serviteur de Dieu ou à Rokyo Téléma aujourd'hui pour parler de la part de Dieu mon corps, osa convaincu naba message n'est que osa nan na mosala nzambe osa la convaincu. C'est pasteur Barouti. À part lui, Bazate. Moto dans équipe à balle, Mazambe. Moto to bête à balle, équipe à balle. Yozo croit Moussa Nzambe. Que dit la Bible? Matthieu 6:24. On ne doit pas servir deux maîtres à la fois. Juste servir à Jésus. Balle moukuna balle na renaissance problème ni. Balle kiss na kiss papa. Musicien bata moto balle moto. Hein? Jean-Pierre Bemba, il commandait en distance, qui souffre aujourd'hui, c'est lui en tête. Tant que vous êtes président d'équipe, vous hein papa, vous êtes complice. Attention, dans le message de la radio, un pasteur qui ne donne pas le message de paix. Hein papa, Azolo Bayo Minaku, Azolo Minaku Azali, 3e personne de la République. Après le président de la République, c'est Kengo, après Kengo Seminaku, on va s'aller à l'autre côté. Ça qu'on dit, il y a la renaissance, renaissance. Hein? Ça qu'on dit, il y a la télévision. On se met à tembe, papa. Puis là, tu as bête à souffrir, moi. Dans mon ange, là, on peut exagérer. Puis là, tu as bête à souffrir, moi. Dans mon Angelou Gabriel, on est bloqué pas avec le pouvoir. Ozomona papa pour les l'homme autour de balikamu mboka oyaza propre bayokaye c'est papa natangeli wana Barouti à part Barouti il n'y en a pas ce sont des coopérants. D'accord, pasteur Guéfat, au prophète, au silicite, comme nous avons entretien Nabiso, comment vous avez trouvé et Momoro Asuka déjà au Lobé Bâtonnier sur Baolanda dans 3W Asuka tozo lo baboye. Que la paix du Seigneur est quoi dans Congo. Toyebi fait ya passe eleki bato mitwe baby pe na zolo bana ba kondia majorité bino boza papa na ba soda na bino pourquoi kaka ba message moko il y a besoin de guerre civile ça bien été hein il faut le message ya paix pourquoi président mo Kabila lo bagate kaka bino bono lo baga kaka o moni ke bino bo tie président na mabe bo tie président ba haine bo tie président lui-même ne parle pas. Boutier bango. Sauf que l'on bima kamada photo papa. Makanisi abateze Nzambe te. Nzambe na Congo. Personne ne croyait. Pour question mon père. Oro kufa no ramo sibit. Oro ke no pe kufi. Oro za petan ota photo moi na ote. Moi na ote papa. Omoni makanisi na bango. Pourquoi un pays sanguinaire? Pourquoi des chefs sanguinaires? Opposition. Pourquoi continue la haine? Hein? Zelangonga na bino, tango bino boko koma pe na pouvoir wana. Bo pesa message wana te. Bo kende bo bima bo nous ne refusons pas. Pouvoir dans ma boko ya peuple. So le peuple lui de l'or Kabila fini. So le peuple lui de Kabila 2 ans. Kabila 6 mois. Et ça boko peuple. Si comme na intimidation. Boko mo na ba moi. Boko mo na maya moto. Boko mo na ba millions bozo préparer guerre contre qui? Peuple wana ndeti ya Kabino. Ce qui peuple lingi, ce qui est bon. Papa, biso na momi, hein. Biso na basi anda ko to bala bango. Okoya kaka boite, mère me ba yeba, funga na bilamba, na posa na beta mo boro na ngao. Rien, il faut négociation. Avant beta ma kembe c'est négociation. Ozo comprendre. Oko besu tabi, na lembiti kanga otiki. So na ganga bana bayoka. Olembisika boro wana. Omo négociation. Ezaka pono bali mwasi, olongo beta ma kembe c'est, kako pene kaka boyale. Funga bilamba, ba ezalaka te. Oyoki moi ça ko telemela yo pe ko simbate il faut moi ça dans un sentiment wana sentiment ngezani laissa peuple pesa peuple école malamu pesa bopito futa ba jeune
bongisa bizaleli okosala pouvoir na yo sans tanto motombeli lokola peuple azolia te peuple aza se retrouver te papa toi tu crois que c'est lui motasili ici université aibi kokoma lettre te moto asisi université kokoma pourquoi professeur azana salaire te étudiant $100 avec sa classe $200 yango moni même enseignement ekufi nous refusons ça peuple tokotia bato biso tolingi na ngongo ekoki o bakoyeba pasi ya population bakoyeba école ya population kolia ya population kokende nakopona suki sa papa mboka nini omona balia kaka soso ou bebalia mosuni kaka le 1er janvier kaka Congo soko na fungoli miso na ibio te journaliste pour na mona olia moi kwanga bien pour santé zali soko fungoli bato bazo le kawa nyonso okomona mitso pour tout vert pour la nini matembele na pondu mikolo nyonso tozana droit de papa to sala nzambe nini Congo yo to sala nini papa to sala nini pour to mériter mabe oyo tozana ngo pasi oyo to sala nini to boma nani nzambe pe ayebisa biso nyungo tozana ngo na to ba na peuple congolais to misata $2 to futa nyungo ngo biso tozala délibéré mais la repassa bango mesure fort moto nyonso ezala opposition ezala pouvoir akoluka ko sacrifier bana ya Congo Dieu les prendra en charge. Je te dis en tant qu'un homme de Dieu. Merci, ce n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à pasteur prophète John Gefa. Donc, Bato Baroko, nous rejoindre au pays, numéro de téléphone. On va rejoindre Ngai. On va na WhatsApp, Imo Viber, on va na 00243 81 89 610 49 41 kozanga Viber imo toyebi mikolo ba okata toyebi ba jeune na bango ba okata yango parce que apparemment la kobandela yango 00243 89 610 49 41 kozanga papa parce que appelle mon sou akuzu 00243 81 807 26 78 okozwangai na kosungayo peto kokende aweze sika na yo ndeko na sepeli na yo ngonga nyonso koya message po ya Congo tokoboya te po na Nzambe tokoboya te po Congo ezali ya biso na yo eza Congo ya bato mosusu te Nzambe apambola bino et puis na pesa ka moto mbote te mbote na pesa ka na Seigneur Jésus-Christ l'homme de Galilée na sukiwa. D'accord, ce n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui nous supportent bien. Et bien, merci à mon boss Josué Didi Dipumba. Merci à Mouna l'artiste pour la prise de vue. Merci à Alain pour l'assistance. Jordan Tshisekedi, merci pour le montage. Batonio Sobaling Arabiso, meilleur vœu déjà à vous. Merci parce que Totikali toujours wana les 19 Mabele Rokitana et Romatanango Lolate, Lolape Rokitanango te, Batope Baroli Mwakaka Boepamba te, alors Nzambe Arobate la Biso, Baoyaye, et puis le 19 volonté Nzambe Rokisamara Kandenga Lengaki. Alors ça n'est fini pour cette édition, merci de l'avoir suivi, mais Naroye Bisayo qui prend le temps pour m'intimider. Tu passes ton temps. Moutalekisa Maboko na moto, abanga ane chaleur ta. Merci. Au revoir. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com